Liloba ya Nzambe bomoi ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya vidi mukulu maweja nangila wamba a Kongo iyala Kongo okita Kongo njakomba Kongo mongali nzamba mpungu Mungu Baba bana betu bakasai betu abwe bakulaka losaku ikio banduku wa mpenzi bapange ya luzolo bandeko wa bolingo yenge qu'il neige, qu'il pleuve, je ne lâcherai pas l'affaire et je me laisserai pas faire. Boebi oyabino bolingaka na oya bango baboyaka yeyo soldat inconnu gardien du temple nega koyebisa bino comme tous les jeudis natikali na séance moko pona kota na 7e dimension séance yango ekozala na butu na kati ya zamba wana nde vraiment ekozala vraiment avant notre rencontre il y a samedi 9 février 2019 na Paris sous le haut patronage de Congo Diantotila avec M. Metele Shelia Wendo Igwe et Mama Congo Yaya Kuyalu Bakembisa. Alors tu es bino kaka bo temporiser parce que tu capté déjà Yuda Juif Afuka Meli déjà ba gege na ebite soka zo comprendre que masolo oyo azwi na butu azongiseli matondo na ba gege bandeko ya Senko conférence épiscopale nationale du Congo ya bakon o bakanisa ike masolo kolamusa yango nde masolo bakolamusela nini bana Congo oyo balali soki plus de siècle na ba siècle et bongo bango bakanisi bango nde mutu bakoki kolamusa vraiment batu balala oyo batu kutu batanga ba classe bakoki kolamusa bango même pas batikaka bana biso bayekola que l'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Cao. Vraiment binomo boyebi ke découverte wana eza pona biso te eza pona occidentaux yango wana omoni fantôme abeti bango numéro na makambo butu avec Yudas à la pointe base yango bomoni makambo butu ezo dominer na moi. Alors bana bakoko bazana baona kimia na kati ya mitema bazolinga kaka basunga parce que bango mutu babanda makambo kolamusa na nord na libanda mboka nanu mais incompréhension loko le koti ya makambo soulèvement na makambo lamuka na masolo cash masolo butu futi bango cash parce que biso toloba ke soko wangani bokoko vraiment te recombattre yo te recombattre sans pitié c'est ça quoi soldat inconnu gardien du temple yeyo je ne lâcherai pas l'affaire et je ne me laisserai pas faire comme je dis toujours je dis alors natikali kaka na jeudi moko il y a dernière séance avant notre grand rendez-vous d'y donner et d'y recevoir pour mettre les points sur les i, les coups dans des hauts et les barres sur les T sous le haut patronage de Congo Diantotila de monsieur Metele Mputu Shelia Wendo Igwe na biso na Mama Congo Yaya Kuyalu Bakembisa Mama Mokambi Kambalo Pango. Alors on a vu moi dépêche moko kaka na zamba nde na yebisa yebi na kobima zamba boyete parce que ma solo ebetamaki na butu il faut vraiment bana Congo ba comprendre bien na moi parce que ma solo a butu efuti bango cash efuti Yuda cash
efuti juif cash kaka ndenge ezalaka kaka ndenge bayaka kokosa biso na masolo ya ba 5 yo okumisaki bato alamuka. Est-ce que vraiment bino 5 bokoki kolamusa bana Congo? Conférence épiscopale nationale du Congo avec un C comme des cons. Est-ce que vraiment bomoni mama solo euti ba siècle na ba siècle bino mutu bokoko kolamusa ngo? Botika bana na biso ti lelo bayekolaka l'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Cao. Est-ce que vraiment ba diplôme ngo bozwa boyebi te ke a découvert ngo pona ba occidentaux pona bana Congo ta mais likama bongo déjà bokoka kutu kolongola ngo te après boningi boya soki ndenge nini o bokolamusa bosata na ngonga mbunda na biso kuta bokoko bokanga ngo na ba tempelo na bino. Alors on a kolobaloba na mingi te parce que toza na rendez-vous na biso ya remettre les points sur les i, les coups dans des O et les barres sur les T, parce que trop de plaintes signe d'impuissance. Biso to mille la raté bana bakoko ba mille la raté. Le 9 février 2019 pardon na Paris oya kozanga italien les résistants combattants du Congo ba patriotes à Congo bana Congo ya sika olali balali yo ngana lobaki qu'il neige qu'il pleuve je ne lâcherai pas l'affaire et je me laisserai pas faire. Donc bino ba démocrate moi faire plaisir là jour wana topesa na ba position topesa mokakoswa na ba oyo bakokende kobanda po biso tozela nanu ba garantie ya Société nationale d'assurance et assurer notre vie physique parce que vie spirituelle bomoni kaka ndenge eza blindé. Dernière séance bozwango vraiment na butu na zamba si alors ngana zana minga koloba lisusu te biso to conjugera au temps présent de l'indicatif na temps réel qu'à la 7e dimension pour comprendre que o ezam paka beaucoup la ka injamba beaucoup tumpelele ngembele ise en kaka gardien du temple ingeta